Ndo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tinasio yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvatement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne songi nzila mfumukusu kya munzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo bola muka tokoliki lelo to sepelaki tolobela na ino bilembo ya bonzambe kati ya bato bilembo ya bonzambe kati ya bato tokoliki ya bino bandeko balandi tango topesi motu ya masolo na biso lelo moko na moko akomi ko développer moko na moko akomi bongo ko fongola pe ya ye makanisi kasi to bandi na ino epai na biso baindo epai na biso awa particulièrement na République démocratique ya Congo bilembo ya bonzambe epai na biso ezenini bilembo ya bonzambe pa na biso eze multitude ya ba église balabala yonso kokota be église mitano be église motoba okoleka mapango misato te bato yango balingaka komona lopango ezala vide te be église mosusu yali na mboka oyo bakanga kaka soko bitoko bakanga kaka soko basake ekomi église wana bilembo ya bonzambe epai na biso bilembo ya bonzambe ko akanini epai ya biso bilembo ya bonzambe eze délivrance na tongo avana bimawa na zeko tale tando moto moko soko prophète moko soit disons oyo asala prophétie te na bomo ina mobimba mako benge maka prophète clinique soko de kuona kombo ya église na ye clinique soko de guérison soko biloko nini wana bilembo ya bonzambe pa ya baindo epai ya baindo bilembo ya bonzambe ali kokangaka ba démon epai ya baindo bilembo ya bonzambe ze ko bwaka bana libanda kokomisa bango ba shege ba phaseur oto to koma lelo ko benga les enfants de la rue balabala pe koma ko bota wana exclusivité ya Felika bilembo ya bonzambe pai na biso wa ezenini bilembo ya bonzambe awezali mboka mobimba bato bakobinaka kaka mboka mobimba bato bakobinaka bonzambe ye biso to yambawa elembo na yango nini nkufa bato bakokufaka babela te liwaku tulelo bato bakamwaka lisusu te mawapese sila bato yango wane koma moto soko akufi babombi na ino nzoto na ndako ya malili baluka kabelo baluka uniforme baluka mbongo ya bar wana nzoto ya moto na ndako ya malili bilembo ya bonzambe pai ya baindo bilembo ya bonzambe pai na biso eze nini lelo basi ya bandumba bakoma meme na bakartier pene ya bandako meme na bakartier pene ya bandako basi baze ko bula mwana matapunda te na babalabala yonso okokoto kuti bango wana moto amata na yata velo te yoko yako tuna ya matapunda ko twa chevala yango wapi wana bilembo ya bonzambe epai ya baindo to yamba bonzambe ya bato eboti nini epai na biso bato ya maboma balabala yonso koleka direction yonso ko traverser bato ya maboma bilenge mwana mosusu komona 12 ans 13 ans liboma zeko tambola na fulu na ye na nzoto to yamba bonzambe ya bapaya
bonzambe pa ina biso pesi biso nini? Mboka mobimba bato balangwa kakaka. Babare zala kakaka plein. Babare zala kakaka plein. Bonzambe pa ina biso baindo elembo na yango nini? Motema mabe. Bino pe bo bakisa bisika bujwami. Bilembo ya bonzambe pa ina biso. Bino pe bo bakisa. Bilembo mosusu neteni na bino. Epai ya baloposo mosusu bilembo ya bonzambe zali nini? Bakelaka. Na bamboka wana to ya natalité leki bato ya mortalité. Bilembo ya bonzambe pai na bango bamisalelaka biyebiso bazali na biango posa. C'est-à-dire biyano ya ba demande scientifique nde sika bango batalisi bonzambe. Po nini ba cancer ekomi mingi basali soko ba opération sur laser basali soko mokolo na mokolo bazali kosala ba recherche po ba survenir na ba problème yeze ko tungisa bango yango wana bonzambe. Bazali ko se maintenir bazala ba supérieur na mokili. Basali ba mboka na bango ba paradis. Ba terrain de paix. Wana na bamboka mosusu ndenge bonzambe sali. Boze ko mona ba arabe baze ko bunda batange mapena mokili. Ba mitongelaka. Ba respectaka culture na bango, ba respectaka coutume na bango, ba respectaka spiritualité na bango, baze ko avancer. Rien que na pétrole na bango ba pays ya barabe presque la majorité basé ben na pétrole. Rien que na ba pétrole na bango basé ko misalela yonso. Soko lo poso pemba sala ka mandoki ono ya guerre sainte na yo no ya biblia na ye. Bango pe bako sala mandoki bako défendre mabele na bango ono ya ala na bango ono ya Coran na bango. Lelo bolandi na betando Corée du Nord ameki lisusu pe ba missile na ye. États-Unis a dû vertige pour Trump a jongi lisusu na masolo na ba sénateur. Corée du Nord a meki président na bango seki abi nazeko koba ko avancer. Mais lobby eleki tango bakutana ki na Singapour abaki na kotia kimia. Lokwa ba missile na ngande ezeko bangisa bino bon na ko détruire. Mais bomoni lelo asali lisusu missile lisusu à longue portée. Bonzambe sali nini epa ya ba peuple mosusu. Chinois azalaki na nzala lobby eleki. Chinois aliaka misopo, Chinois aliaka mpuku ya ndako. Chinois wana lelo grande puissance économique. Basuki kaka Chine grande puissance économique po nini? Tant mosupo na bundi guerre te. Pe ba américain balingi na ino komiki tisatelo kwa bango ba miti ya grande puissance. Mikolo leki awa 2018 awa botalaki deux filets ya Chine alakisaki na mokili mandoki esi asali. Mais ba grande puissance bazalaka na politique mobimba. Soko moto alakisi bino mandoki seko alakisi bino ezemuke oya bombi eleki. Lelo États-Unis azeko banga Chine. Mais awa kaka mikolo mileki awa tango maoche tunga eko sala révolution culturelle alo bana bango bazonga 100% na bonzambe na bango ezalaki bololo. Mais lelo bonzambe wana epa ya ba chinois yango esali bango. Europe, Occident, na soko Emmanuel na bango na judaïsme na bango yango esali bango. Sika soko todwi ba bilembo yonso ya bonzambe na ba peuple yonso. Boko mona ke be moindo aze observateur ya mokili. Bato yonso bonzambe na bango esali bango acteur. To komi na eleko ya ordinateur bato yonso baze ko sala ba ordinateur pai na bango. Chinois sala ka téléphone na nkota na ye. A part oyo eze commercial oyo ekobima kokenda na bamboka mosusu. To komi na eleko soko ya ba fusée bato yonso bakosala ba fusée neteni na bango. To komi na eleko ya mandoki ba arme soko chimique ba arme destruction massif bato yonso baze ko sala yango epai na bango. Beyo moindo
mpo ya yo bonzambe prier sans cesse. Po ya yo soko ki libumu pasi ata mfumbo elekisi yo libumu pasteur ati ya liboko. Atolia ki nguba mobesu loko pe lokoso eleke pa ya baindo motoze koli ya pondu fumbwa madesu nguba mobesu na mokolo moko po ndako yoso kokenda folia. Okutaki balambi mbiko ngomi, okuti balambi madeso ngomi, balambi mfumbwe keko sala produit chimique na libumu. Soko pulu eleki wana bati aloboko basambelela yo. Wana basambelela yo. Tala niveau bakomisa moindo. Nzoka soko tozongi tango bankoko ya biso bazalaka parfaite communion na tata kelili kolona se. Yango pe bonzambe monisa make pai na bango. Yango bonzambe monisa make pai na bango. Balingi bakate bale basali boato. Balingi ba se communiquer basali lokole. Lokole accompagné na basson. Tango to baka lokole ezaki instrument ya communication na elekonine. Na elekonine. Bato basali ba captain na basson mboka yoso ya njonga njinga. Bayebi kolekisa communication. Lokole soko ebeti boye elingi kolakisa nkufeze na mboka boye. Soko lokole beteli boye masolo eze boye mokonzi alingi asola na bilenge ebeti boye bampaka bakosangana na pokwa ebeti boye eze maladi ekoti bato yonso bazalaki averti wana na société ya baindo ya bonzambe oyo bilembo ya bonzambe monisamaki na positivité baindo wana balingaki basala bilanga basalaki ebende basalaki bakongo na bango mondela kumbela biso nkongo te balingaki bakota zamba basali makwangola basali makonga na bango basali na ba flèche na bango basali batolotolo na bango bazaki komisalela biye biso baze na biango posa soko tokobaki na bonzambe na biso lelo pe résultat ya bonzambe lingaki ezala lokola ya baloposo mosusu tokomi na tango ordinateur baindo basala ko ordinateur tokomi na tango ya mandoki baindo basala ka mandoki tokomi na tango ya avion baindo basala ka avion. Soko to simbaka bonzambe na biso. Mais tolandi bonzambe importé. Baninga bazeko sala ba avion. Yo betaka mbonda na église. Azali ko ya mwana ya Yesu soko ye Yesu azeko ya makolone milai soko banzembo ni bakoyembaka. Tango baninga bazeko kela. Yo zala na église mabolongwe koma yo lokwa koka nzoko tambola ka bando fuka maki. Résultat nzala. Résultat mikadi ya tombola. Résultat makoso résultat bisuka ya dendo te me bato baloba te lelo ndenge tokomi na sanza ya décembre boye kota leka na ba église yonso bakomi kobanga sanza Yesu aliaka bango yango oyo baze bamemete bongo na feti babomaka nini babomaka kaka ebwele wana babokolaka baindo bameme na bango soko tokomi na décembre tala ndenge bakufaka tala ndenge baze kobanga mikolo ekomi tokomi na tango mabe koswana te kobundisa mwana te décembre eliaka bato boni bino bolobaki décembre nde mwana nzambe abotama décembre nde lembo ya lipamboli un fils nous est né fils yango abotama na zemi ya tata te ya molimo mosantu aze automatique aze spécial aleki na nguya boni na sanza na Yesu a disons yango sanza ya nkufa. Mais te baze kokenda na décembre yango baze kokanisa nini batindela bango bilia batindela bango o bakolata bakotinda nini bakotinda kapa bakotinda kuisi bakotinda makoso bakotinda dendo bakotinda Saint-Charles bato bakolia malamo na décembre soit disons janvier février mars bibembe kosopana tolobaka yango awa na tango yonso tokomaka na période oyo bato bakolia malade résultat komonana deuxième troisième quatrième mois ya 2020 po poison ekoronge nzoto décembre beglise yonso kuna tolobi lelo Corée du Nord akumisi missile na ye oyo zeko bangisa États-Unis Iran pe kuna asali ba missile mosusu Chine koloba te tolandi na etando
Arabie Saoudite a zeko sala tour la plus longue du monde koleka sika ya Dubaï. Pour ya Dubaï ça qui 700 quelques mètres. Arabie Saoudite a zeko sala il y a 1000. Et puis il y a baindo bazeko zilanini. 2020 pour bateme bazeko tia na ba banderole. 2020 année de mariage. 2020 année de prospérité. 2020 année soko ya mabota. 2020 année d'élevation. Batangisa baindo bakomaka moto mbongo na dit amen. Crois seulement okomi moto ya mbongo. Bateya baindo na croyance na kosambela mingi nde moto akomaka malamu. Mais bato yo bakumba Biblia wana, bato yo bakumba Coran wana, ba musulman po nini te batikala balinga maboko na Coran. Te tolobi ba alaka kaka be na pétrole, mais na pétrole wana baze ko défier nango mokili. Baindo baze na nyonso. Mali azena or bolamu ya ba français. Ba militaire français bayaki na Mali, soit disons baye ko épauler Mali. Ba kotisaka ebele ya biloko babimaka na ebele ya miloko. To songi na entretien ya mandoki na France. Mokolo douane ya Mali alobaki non photo tala biloko yo. Balengo d'or. Balengo d'or. Monisco ba casque bleu bayaki pa na biso. 20 ans lelo. Mokili yebi que Monisco a occupé le territoire ya Bomengo. Ayungulaka diamant. Ayungulaka coltan. Asombaka pe coltan. Alivraka pe mandoki na ba groupes armés pour ya joua Bomengo. Teme moto kolobate. Dimanche bato yon son église. Poto komi na fin de l'année nkufa. Bilembo yon soto tangeli bino. Ya bonzambe na ba peuple. Soko tolobi to présenter yango na mesa. Moindo pas ze fruit ya bonzambe. To moindo ze fruit ya bo satana. $10,000. Na baloposo mosusu ze chiffre d'affaires. Monto ko sombane la mbaya ya $1,000 était pour simbi $10,000. Ngai na talaka etandolo lenge moko tena bato yonso na talaka genomo ya sala Facebook. Be mission yonso ale kakaze simple à la coste soko jean soko perpète moko na yebite soko kutani na ina nzila okomona ye kaka on dirait fonctionnaire moko azeko kenda soko ko luka mosala on dirait chômeur moko na ina jwa mosala te. Mais un milliardaire. Mais $1,000 pas ya congolais. Folie. $1,000 et pas ya congolais. Tango mosusu afanda ke pas ya ba parents. Tango mosusu alala na ba condition longo banité. Mais soko simbi $1,000 mo qu'il faut sentir. Basi yonso ya quartier. Il faut pas sentir que a comment mo pao. Soko tongo etani a sokoli alati aluki esika kofanda wana bandi komela po simbaki $1,000. Est-ce que boze komona te sika to uti baindo ba regressa kaka baze ko zonga besima bato baze ko tala bato baze ko mona te kolobate ba grand maître babimawa et pas ya baindo ba grand maître na spiritualité ba maître soko nani ba kendaka ko solana tata mokeli mais par toze ko kamwa ba grand maître ba keye pa tata mokeli ba kumbeli lisusu baindo division mokongo ko sangana na moluba te mongala ko sangana na mokongo te moswahili atikala wana soi-disant grand maître ya kutanaka na nzambe maître soko ya mystique ba titre bato ba mi pesaka boni soko
principe de base ya loposo pembe c'est diviser pour mieux régner. Tolobia wa bilembo ya bonzambe importé pa ya baindo. Division. Bato bakokaka koyokana te. Likanisia Yambo, président Félix Tshisekedi, président honoraire Kabila, eze likanisia malamu. Basangana, pona mboka, exilé bazalate, pona mboka, esprit mosusu, opposition nano, na cadre wana, na sens wana ya ki ennemi politique kufa. Mettez, lokola catholique azena kati, continuateur ya œuvre wana ya colonisateur, il faut bakabwana. Po bonzambe na bangwe kabola kabebato. Bonzambe na bangwe tindama pona kolongola bolingo bena mitema ya bato. Bazena mikili ya poto bandeko bolanda kabiso. Bo bandika kama kelemba poto investir na mboka. Moto moko ko sala ko biongola kaka makoki. Makambo nyonso bayindo basala ka po bati ya impa. Esimba kaka te. Ezala basali li kelemba na église ango esika bakendaka kobelela soi-disant bakombo ya Yesu wana. Bakobeba na kaka. Malamo bosala projet ya ko investir na négativité. Yango boze komona bande ko bele bako simba ka misolo. Esprit investissement ko sala te. Par contre démon ya découragement o bango moko bakela. Boze na mikili ya poto bato yo bakoya ko tombola mongongo na yo kaka ba masolo mosubo tiaka ba direct na Facebook. Moninga na biso defaki ba bisawa atindaki na mboka famille ba biso wana ba bebisi yango akota nyongo basala AVC nano na monate ba vidéo positive eloba ndeko moko awa na poto atindelaki famille na yemo tuka moko ba gérer kitoko lelo ba komi na 15 bus moyindo na elembo na ye soi-disant ya bonzambe importé a développé kaka négativité. Témoignage bango bakopesa akabelaka moto moko mbongo moto wana ki a freiner ye mbongo na ye. Meto tunaka même bonzambe loposo pembe yango asambeli Biblia akumbeli yo soi-disant même bonzambe na ye. Bana ya mindele bazalaka bandoki te naino tomona te église moko na France abanda kokanga bana bandoki pe baloba bengana mwana ya zena milimo mabe nano tomona te be bana ya baindo lelo ba pasteur bakoma kosola na ba démon ozo komona penza pasteur aze ko sala démon interview moi si moko na église aze ko loba ngai soko lisifige ngai soko démon ya nini yango wana na yaki pona mvute yo oze na moto ma théâtre wana salemi et l'équipe netando. Donc qui toque au tel lelo au la télévision pas ya biso baindo. Bato baze ko bima ba bebani na ba pasteur azaki ko pesa biso mbongo to pesa témoignage bino bato ya mikili ya poto nde bokotindela ka biso te to zalaki ko sala ba mbasu ya lukuta to luki décorateur ba kole yo farine na lokolo lokwa ba campagne d'évangélisation zalaka mingi na butu moi projecteur etango ko beta farine wana na ba décoration batia soko kisi ya senglace na ba farine ngo ezobima mbasu ezobima pote pola pasteur asaleli lo sambo sima ya une semaine tango na koya na longoli farine wana na yako pesa témoignage nzamba bikisaki. Mais est-ce que bon nzambe zefo ba bikisa moto na pota lo poso pembe moto ayaki na Biblia ya katelaki biso bakingo soko yebaki eze bon nzambe soko yebaki bikisaka ba pota po nini azeko kela si on se na yeze ko avancer na médecine moderne nuit et jour ba chercher na yeba kobaka maladie boyebimi bango ba tsoyi yango nkisi Biblia ebande pa ina bango l'objectif o bango ba yebi mais botala ba église ndenge botami awa bozena mikili ya poto bino nde boyebisaka biso et pa ina bango ba tia ba église na ba zone industrielle bazena ntina ya makelele wana te lokola bino ba esclave bolingi ko beta mbonda malamu bo reve
mais bozala kuna na suka esika batia soko ba antenne ya ba réseau ya communication bokenda kopotana na ba onde na bino kuna mais tozali kokamwa bino bokozala koyawa bilembo susu bokumbi prier sans cesse. Est-ce que nzamba azali mosali to mosambeli tata keli likolo na se azali mosali to mosambeli bolobi te asambelaki mokili te akelaki mokili ata baye kotia bino confusion alobaki nzete zala mais botala bespèce ya banzete yeze na mokili ba milliards d'espèces ya banzete eze na mokili nzambe tango alobaki nzete zala na contexte na bino ya biblia abandaki ko citer ba sorte ya banzete zala to alobaki nzete zala yango moko ebandi koponama nabotama nzete ya lingolo nabotama nzete ya avocat nabotama nzete ezanga ntina loisir soko akelaki biloko mosusu na maloba selon bino boni tango ekomi na moto asali appel tolobaka yango asali appel créons l'homme à notre image je crée te nasala moto te na lolenge na ngai mais tosala moto na lolenge na biso et cela explique que mosala yango uta abandaki yango azalaki kosala yango na baoyo azalaki na bango mpo nini moyindo alingi kosala te Ebola yawa médecin congolais ndimi alobi trop c'est trop toko radiquer yango ba conférence nini esali ba conférence nini landi na sima pour mettre fin pour na libela pour Ebola wana te ba ONG lisusu ezali kolanda sima et pour ya kokosa makambo te bokoke Ebola et ko changer destination en même temps bokeba po ba koluka pe ba éliminer médecin na bino docteur na bino oyo atelemeli bango asukisi pe Ebola yango ba pesi yango kombo ya Ebola maladie ya baindo mais bango nde basala te bayebisa baindo na vaccin ya polio nde tokotisela bino sida te moindo prier sans cesse parents nyonso na ngongo akomi koyebisa mwana na ye tokomi na décembre ere bato bakufaka kenda na église bato bakosala etumba ya makanisi te na 2018 na décembre bapaster bakoka kolobeloko te mpo bayebaki position ya baélection te tozali na baémission tosalaki année passé biso ndeko ndombele na plateau tozali koloba bapaster boleka boloba mboko oyo tokosala ekozala ndenge nini baélection koleka na kimia to te makilama kotanga to te baveye stade le martyre eyalaki te boconsulte baarchive na bino tour oyo namoni babandi déjà bacampagne jour J moins na stade de martyr jour J moins tata Raphaël jour J moins stade triomphal soko boulevard triomphal mais année passée na 2018 lokwa bakokaki bacommando américain bazali na Gabon na bapasteur bakimi na mikili ya poto mais bino bolingaka bokutana na nzambe paradis bokokenda ngo na nzela ya kokufa bozali kobanga liwa po nini soko mondimi abeli ayoki libumu pasi pasteur akotisi ye jeûne et prière soko mondimi abeli motu pasi imposition de main pasteur ati à loboko mais soko pasteur abeli Suisse Afrique du Sud France pour qu'on ait sengi soins appropriés est-ce que réellement fruit ya bonzambe ze koti ya maboko wana réellement fruit ya bonzambe ze ko fukama wana mabonza tango yonso soko pasteur azangi action de grâce
Soko pasteur azangi billet ya mikili ya poto, bandimi basangisa misolo. Ba pasteur wana baleki bandimi na bango na bambongo 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Maintenant to mona te grève ya mabonze salemata dimanche moko. Balobi non, lelo pose ya mabonza, botia te. Te l'exploitation de l'homme par l'homme. Côté moko mondela zeko piller ba minerai ya Afrique. Côté moko ba passer ba kobi mosala ya ko piller ba poche ya petit peuple, ya ba pauvre. En Afrique ba pauvre basé ko koma de plus en plus pauvre. Moi eteni ya bato basé na richesse basé ko exploiter basé ko koma peu de plus en plus riche. Ba kobi ba message d'exploitation c'est na Bible. Mon dimiaze na pasi ya keleli pasteur ataze millionnaire akopesa ye $100 te akopesa ye fonds de commerce te. Est-ce que pesa kadim nzamba ze ko frapper yo potango so ko pesa kadim te moto wana ze moto mokeleli. Mais soko pasteur azangi babola basangisa chaque dimanche batia te bolanda ndeko ndombele te bolanda fumukusu te antichrist te mokandango yango mokolo ba mingi bakoloba na bino bakobenga bino nga Yesu na aliawa landanga Yesu na fanda kawa na kozala na bango te pope na koma na Afrique te. Nakendeki kokwea na Levitique mokanda na bango tokobeta masolo wana esika boko comprendre telelo loposo pembe ayebi ke moyindo aze esclave akomisa yo esclave bena nzila ya mokanda wana Biblia yango esika ba peuple ba mesurer bonzambe na misala yo mesurer bonzambe na ba poésie. Nous serons la tête non la queue. Tokokenda na paradis yo o mesurer bonzambe na ba poésie na ba utopie ba rêve ko tikala ko se réaliser jamais. Et pas ina bango basé ko évoluer mokolo na mokolo ba bomaka ba indo ba million na ba million po bango ba avancer scientifiquement. Guerre ya est, génocide ya est, cause nango zenini kaka minere soko bakendaka plus loin exterminer race noire po nini po basé na posa ba exploiter bomengo tata mokeli apesa biso. Mais to tuni to zongi na conscience na bino bandeko balandi nzamba keli baindo ati bomengo na mabele poto sala observateur poto kenda kozila bolamu moko soi-disant plus tard na paradis. Mais moto ya koma paradis ye moto ayebi paradis po nini yazilaki yango te yaze koyoka mawa te abongisi vaccin oye koboma bana nyonso bayindo bakobotama ayebi ke kobomeze mabe. Moïse aboma égyptien yawa condamnateur ye wana moto baponi kuta bikisa bana Israël assassin criminel te bandeko balandi bososola ete tango yonso lion akolia mboloko asali lisumu te nzamba ko condamner ye te lion ole mboloko po nini akolia mboloko alena bana ya mboloko po koyebisa nzambe yo moto salaki ngai carnivore yo tindanga na lia ndunda te soko na kolia nkasa na kolia matiti nkisi mais bilei nangeze mosuni na kozwa mosuni wapi yango liyo ngangaka avant liya ngangi alobi ngai na okinzala na zena lisumu te ona kokanga na lei ba loposo pembe tango bazeko ya koboma baindo epai ya Yawe basali lisumu te balobi biso tozena mabele ya kokauka mabele sanga bomengo tosa koboni bobo sanate Yawe tindaka bango na Biblia depuis les Égyptiens
soko yemoko ya watindi depuis meze koyiba na expression moko ya moi malonga. Donc soko balobi aller voler les Égyptiens et c'est ko bima na arrogance, na extravagance. Faut pas utiliser phrase moko embellissante. Depuis les Égyptiens. Lolenge ya koyiba na kimia. Okangami ndako na moto ya zena na pauni ya wolo senga yango. Bojwa bango bilamba. Bobima maboko pamba te. Ba continue ka tele lolo poso pemba bimaka maboko pamba te. Mais bolingi ba te ya nini baloba message nini. Osambela ka Biblia pauvreté zeko mata. Bondumbe zeko koba. Bozena mikili ya poto. Bana mindele basaka bandoki te. Donc indoke salema pa ya baindo. Eloko yonso eze mabe bakurona ngo noir. Batio na liste mabe na téléphone, batianga na liste noire. Te bandaki na likanisi bayela kango. Kala. Ba bandaki be na ba dessin. Diabolo nde batiaka moto moindo na mokila asimba fourche. Abwaka ka bato na moto. Utawana loposo moinde koma lokwa loposo ya libabe yango basaleli bino bankisi botindelinga ba video basali ba produit moto alali na mai ndenge bazali kolekisa mwa soko Juliette soko loko nini melanine zeko kweya loposo moindo langi na yo langi ya yambo ya mokile zeko kweya mondela sali kabelo po longola yo naturel comme artificiel yezeko luka ko se bronzer soko moye bimi loposo pemba linga fanda na moi po se bronzer tena ye mona na lokola rata mwa moindo muke mais yo motoze na po naturel loposo complet yo wana ozeko mitelisa tango tsaka manzaka poko maloko anani loposo pembe po amiti ya nani référence nzambe na yo tokolikia tokomi kobenda suka ya masolo na biso kasi moko na moko alandi ameka ko tirer conclusion tolobakawa bonzambe kokumba culture bonzambe kokumba coutume bonzambe kokumba ezaleli bato nyonso basambelaka nzambe ya bakoko na bango tozena difficulté ya ko comprendre soko motalobi nkoko biso to kanisi mobange te tosambelaka nzambe ya mibange te tosambelaka nzambe ya bankoko nzambe ya bankoko génération yaki pafuta tu akufa na mibu tuku mibale na mibale lelo akokiaza na mbula ya bana na biso akufa ke lenge mais ba génération lelo bakoma bankoko ya biso basantu na biso koko na biso moko akufaka na 10 ans ndenge bakoko na biso babotamelaka nkoko na biso ya mibale akufaka na 13 ans naze kobenga nkoko par rapport ya génération akufaka mobange te bosala bokebi tango tolobaka nzambe ya bankoko po bato nyonso basambelaka nzambe ya bankoko bato basambelaka nzambe ya bajene bazete nzambe ya bankoko bokei na islam ememeli bino culture na bango po sambela malamu fo yeba arabe po tanga Coran il faut ça la maîtrise ya arabe okomi moto ya elateli na bango eleli na bango bikila na bango bankoko na bango bapesa yo pokoti na kati na yango po bonzambe na bango ekumbi na culture na bango influencer yo bato bayambaki biblia bonzambe importé ya occidentaux ekumbi bato na nina culture occidentale faut plaquer manzaka faut tia suki okalinga suki lokola bango automatiquement bakomi ba maître okomi inférieur esclave moindo akolongo esclave mokolo nini mokolo ko analyser bilembo ya bonzambe
ya ba population yonso, ya ba peuple yonso ya mokili. Tata Mokeli akaboli baloposo, akaboli biso ba kombo, rien que c'est koyoka kombo oyoki tata kwako, oyoki netimba oyebi ke moyindo, oyoki nengwa mbala oyoki ke moyindo, oyoki mulasa oyoki ke wana moyindo. Tango oyoki pe Louis Michel oyebi esika ali. Bakoki baloba te ne mu pepe yokanisa se chinois te. Wana te. Ne mu pepe ya chinois koki ala te. Tango oyoki Chang Li okoki yokanisa te aze américain, aze français te. Mais tango oyoki ke biso liaka bukulu bwanseka moteke, toliaka monganza, toliaka bowa yo bakata mwanga ingalo kwa ndembi na mosaka wana oyebe sika toali. Mais soko ki bato moko baliaka shawarma okoko kanisa jamais zebilia ya bayindo. Mais nzambe yango akaboli na bilei na ba couleur na ba forme botala kayaka bazolo na biso. Batu penza zolo motu ya ndeko ndombele bati wana, batu ya Macron bati wana pene, batu ya soko ya Mustafa moko bati bolobi penza to bota matata moko mama moko. Biso yonso to uti na koko moko. Te tozwa mayele, tozwa mayele. Okeye sika bako peso mayele mizalela na mayele na yo yango lisese ya bankoko. Soko tata keli likolo na saka bolaki akoya kosangisa biso kaka na bonzambe, akosangisa biso vraiment kaka na bonzambe. Il ne change pas, soi-disant il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Soko na tango wana dana Eva botaki moyindo chinois pembe, kasi lelo pe na couple ya bato bakoki babota ndengo wana. Tata kwa kuna goli gosone babandi ko bota baboti mwana liboso moyindo, mwana mibale chinois, mwana misato français to pembe. Soko esala makate lokola soi-disant hier c'est le même hier, aujourd'hui éternellement, c'est que pena kale sala makate. Soko esala maka lelo balongola verset wana, c'est que Dieu a changé te to pesa ka argumentation oyo po pesa bino mayele. Bonzambe importé nde komisi biso na dépendance ba esclave, ba esclave. To définir bonzambe mabe, to sambelaka, to belelaka, to ngangaka po nzamba aka kuna likolo na mapata. Te me bango bayebi nzamba ze na univers ze pene na bango. Fruit ya bonzambe ze création, fruit ya bonzambe ze komisale la biso boze na biango posa kolande la bile kopie bantango. Te to comparer tango ya bankoko na tango ya lelo. Avant bonzambe ya loposo pembe, avant bonzambe ya barabe kota, to salaka ndenge nini, to vivaka ndenge nini, to liaka ndenge nini. Tango pe bonzambe wane koti ekomisi biso banani ba esclave ya barabe na tipo kuna na Zanzibar, ba esclave ya loposo pembe Luanda kinkole bakumbi bato bake ya Amerika. Bato wana lelo bakolongola ona pasi, bato wana lelo bakolongola ona nzala, bakolongola ona mikakatano. Tempo ya bango, on ne réveille pas le chat qui dort. Yango roi Léopoldas ekoloba na ba premier missionnaire oze ya kolala bakola musayote nesongi ya nzila yekolakisa biso nzila bayindo tozonga na bonzambe ya bankoko na biso na fumuki mbangu nde tokokota au même niveau que baloposo mosusu toko récupérer temps perdu tango bango bakokela avion biso pe po fumuki mbangu alaka mokolo moyindo akomiyeba kosala bengunduka oyo kokamwisa mokili. Mokolo moyindo akomiyeba akokoma mondele, mondele akokoma moyindo. Mondele qui signifie modèle à suivre. Rien que ça. Soko bolandaki biso lolenge elongobani
bopesi matondo na tata kwa kuimage bazalaki kuna na sima ya matalatala po nini te etuluku ya bandeko yonso bazingeli biso awa to moni kuna na mosika ngunza nto ya maimona topesi bango mbote po nini te ndeko makwiza po nini te nengwa nzola meso ya Grio Matata